biso koto yo vraiment mai eza pasi ndeti boeti sikoyo il faut na melakisi nzoto eza bien te mena meliki site po mai eza te awa eza na fourrage na monga fula fourrage ya mai eza kutuma ya régie des autres eza fourrage ya première fois na nga na vi mpona mona eloko oyo première fois na ngai na mona eloko oyo na mona ngo te na kozwa mai na banda 3h30 tana uti muske na to sambe na 3h30 pona to ma tera bonali ko to mai te to to po mai za te régie za tinda mai te chef de l'état to somba ka ofele te bidon mo 200 francs naza ka libanda mboka naza mingi na Angola na ba Brésil mais libanda mo to mona ka boita soko na mboka na opusa we na mboka na yo na yesa 5 mois ngona kata Kinshasa ko la veri se kutinga yao mais vie tout passe oza na sio na mboka no sio na mboka no boye ulembi mboka mbala moko jamais to senga na chef de l'état ba konza ba tala vraiment peuple congolais alors ba peuple d'abord peuple ngo yango metezo mona eloko te toye awa kotoka mai toye akia depuis 2 heures depuis toya ki mai ezobima te toujours kabo tozo wela donc alors que beaucoup ko bunda na bisika ya ozoma tozo bunda parce que batu mutu nyonso mutu azoluka kazwa part na ye parce que awa part mningi ezate so bundi te donc moza mai ezate batela biso ka likambo yo parce que banda toloba makambo ko échanger te mais cette fois-ci nous demandons à ce que ba aider biso batala pe situation o tozomona na minute na commune na biso monga fula ko tozana problème ya facture ya mois d'avril mkonza mboka loba kito futa courant te mai te mais to komona ba ko tikila biso facture ya SNEL babi bachanzaki makambo bakonzi bakotaki réunion babi mai courant to futa toke ko réclamer kuna na bureau balobi te photo futa balexe communiquer wana na chaîne ya Top Congo ba photo futa kaka mai na photo futa courant to esi ba on te facha lo ba ki to futa courant te mais ba on ba insister biso to futa kaka courant ndenge ba konzi ba lobi nde ba koteli réunion donc tozo vivre na pasi penza câble ya courant biso kutumato muke beti kano to ke ko réclamer kuna donc tozo souffrir pena vie to vivre nango yango se to vivre nango na Congo na biso zana ba konza mboka te ba bongisa biso donc tozonga nde tozala il faut facha lo ba ki 2 mois oyo to futa mai te to futa courant te mais tozo bénéficier ne loko te ezo bimate surtout mai ezo bimate papa tozo souffrir bana ya mibali ba okemba kote ba bidon na mitu bana bazo kuba biso banzoto pona omema kilo ya mai. Nos enfants ont étudié et cette histoire est connue, c'est généralement dans le pays. Il y a des enfants qui sont dans le chômage, ils ont étudié et ils sont là. Biso mo pe tozo souffrir makasi tozo sala neti tozo sala te pasi surtout ba bilenge misala zebele mais omona ba komi na ba via ba kuluna ko yiba ko détruire to mona passe gouvernement quelque chose en tout cas tozo souffrir makasi biso banda 86 côté tozala courant te passe mai ezate to nyoko makasi en tout cas nzamba soutenir biso gouvernement na biso tala na côté au quartier Télécom 6 ans dans ensemble musala a to makama ina butu 6 ans donné avec na obela mino ya musala pour les écoles ba mobutu bele na yo obela a to peso kama mbongo kemzo traitement mais les alabos tozobela mozo obligé musala ou bien on va couper la chose ozobela faut voir nanda kuna yo donc bébé mais ozobela obligé ka pour le gouvernement bala quelque chose pour balia ya wana tuzala minta odoba akasi en tout cas depuis combien d'années tu as souffert de la main dans le bain ma konza ba mona te pasa boy ozomona te la mère de tout ça la bino ba te sima rabido 300 fois 200 fois na forage mutu moko asala entreprise na ye ape ekoti la raimbo ndeye mutu asala asuna biso mandam soki ye moteur ekufi nde tokitaka tika makamba na dingi ozomata na ngomba boye na Télécom quelle souffrance
bakonzi baleki toza na pasi ya mai papa tala moto lokola nga mama monene boye nakeluka mai sikoyo nabimi ntongo nakezwa mapa 4 heures naza na mapa naye na ndako boye mpo nasala bana mai ati mai eza te sikoyo nde naza boye nakeluka mai nakende kotelema soki nakosomba te mai eza te toyebi te tokosuka wapi bambula tosali ebele na telefone tomonaka ta litanga mai te fu tosomba biloko ekokende soki naye kotekela yo okosomba na 700 soki nake na pombi nde nakosomba na 300 sikoyo naza na bana na ndako na bilamba nokosakomba mai ya combien naza mpe na mbongo te mbongo mapa nazwaka na suka sanza nokokombien na bidon nokozwa mpona tosalela na ndako nokoloba na ye biso na telefone tomoni mpasi bambula eleki tozwaka ata mai te mai eza te baya na telefone batiela biso mai mpasi na telefone mai eza te mpasi toza kaka ya mai na telefone. Mais la tête là c'était mai fala mai toki tala badadi bakonzi bana ya biso mwawasi batindela biso mui papa kisegedi atela biso kaka mawa atindela biso mai siliti biso bilenge tosenga na ye po tozeli pa na ye afa mpona biso allez baluka sikoyo yo pesi bato combien wapesi okoma lengi na yo nde yango moto esala biso opesa combien yo putima nini so batie bino mai nga namela mai na bino na numérica quand jumega pak a numérica tv kena bino Mbote papa. C'est une lecture, c'est ça lecture la jeunesse. Les lois tout ça. Mais là c'est important. Jeunesse à Kinshasa, Congo démocratique. Donc, nager ensemble jeunesse Mobima. D'autres, on a vu son jeunesse il y a après côté la biso. La preuve est déjà des exemplaires parce que jeunesse il y a Bozela, ça se comporte bien. C'est plus intellectuel, les étudiants, les élèves. En tout cas, la fière la jeunesse il y a Bozela. Tout ça vraiment différent dans la commune sous d'autres quartiers, si je peux dire. Non, ici il n'y a pas de Koulouna, il n'y a pas de voleur, donc ivreur non. Oui, tout ça, dans le bon sens, parce qu'on prend de la bière, on se divertit, mais exactement comme au niveau monde, tout le monde a la molia d'autre part, au monde a monté langue, ça n'importe quoi. Non, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Alors, quelles sont les difficultés La difficulté, c'est que dans mon côté, c'est de l'eau. On n'a pas d'eau. En tout cas, depuis Naya Bozela, depuis Tokota Bozela, tous à la Soka na Maïté. Mais éviter ce qui gouvernement a biso, problème wana. Soit bateau de vota, député bata côté honorable, mais balobela likambona te. Bozela eza toujours sèche. Tous à la na Maïté, mais éviter problème marche à la nini, so ba penser même pas et tout. Alors le président est défenseur. Ce que je pense c'est la
En tout cas, il y a Fachi, tu votes qui yo, pour tes acquis espoir, tu vas qui que c'est yo mamba bien tes là. Vraiment, tu as dans le côté, tu as nos télécom, tes là la maïté depuis la maïté, président la ça là que le soit côté colo, en béni au colo. Motocycliste, mais tout ça il a monté tout fout dans 50 000 après na monde tout côté côté ba venir bazo na biso na ba arme bazo boto biso ba moto ba ko le capable même une semaine après 3 jours ba boto moto 3 jours ba boto moto ils sont criminels tout pour la police bon ils ont mis ba garçon ya ba quartier ni bazo mon activité na biso tout ça donc ba ils vont ba jeune ko to ba mindu ki nanda parce que mindu ki ezali okosanga mokonzi ya mboka nini ozolanda yo mpe komanda la polise nazosenga nanu mokonzi ya mboka atelela biso station ya kote ya télécom donc toza normalité toza insécurité vraiment merci la 17 heures ok la minorika moto papa eza na ipena telecom sola oyo kosokola yo otuna etunami bongo ya bilenge basuki batika baosala eloko te omona yango etambolaka ndenge nini nayekote kotekaka boye na suka nango osalaka ndenge mpona kotoka boye na nini ntango naateka boye na suka nabomba mwa mileki na nga yango esungaka nga mpona makambo na nga kua me oyo mosusu batikali bameka mpe kaka oluka par rapport bamarché baza banini na problème toza na ngwa eza problème ya mai likambo na mai nde ezonyokola biso mai eza te mai toyuki eza na baforage tokoza na mbongo te mystique bao mosusu baa nango te moyen eza te otoka mai elo mai pasi me apropo makambo mosusu normal kitoko soki okumilala banini eza te mobulu eza te okotaka ta nyonso mobulu ezalaka te okatoka na biso mbongo na moi boye pasi ezaka ya mai ezotongisa biso fort merci eza numerika te numéro nini eza numerika te moko ya pasi ya kosala te tokoka pe te wana oza moningami na ngai ntango oyo kosenga epai na ngai kenda peso liloba nakosano na liboso natosola kati ya liloba nazosouffrir nalaki moko mabe na botiti misala eza te tosouffrir makasi soki gouvernement eza makitoko tozana bien mais oyo eza boye tokaa bien bela bourgeti toa tosra bapesaka mpona 500 alors bafuti na kongo na memi sikoyo baminosala sikoyo okosenga nini babongisa ndemo abela yango ezala ya bien kala bakoyo lingo tosanga na baku kala ezaka bien bagouvernement ezalaka bien mokilife ezaka bien mais lelo tozosouffrir apres tokolobangani merci ngai biso liloba na ngai naye sotika eza pasi po biso age na ngai boye omoni age na ngai ndenge aza ofulumenga mais omoni age na ngai aza nasouffrir makasi ngai bana combien oya licencie chaque jour fona besa 10 dollars po batanga place mais soki aza nango te akotanga pe te bosimo vini oyebisa bavimbe ngo te le temps na biso biso otangaki otanga na vie ya politique soki ofuti minere fois te mwa otanga place te bosiko na ngobani toyoka merci Isa aloba te. Ya aloba mama na telecom. Mama na telecom kuto zaka te.
après ce moment il va se faire les autres. Allez souffrir pour te battre, tu n'as rien à faire du pâté. Cette fois que vous avez souvent mon nom au fond. Dans la ville de moi. C'est bon. Mais papa zilanga na logo. Les grands problèmes ont fait Maï. Ce qui peut-être tous qui des forages à une télécom, donc Maï vous allez passer une collègue. Tous autres peut-être on a aider vous peut-être à baisser vous à tami balai ou à nous allez un peu soulager. Mais pour le moment tous en souffrance à Maï collègue. Normalement, côté Bilingue, en tout cas, vous quand même discipliné. Côté de ce Bilingue, vous êtes très discipliné. Ce qui peut-être manque, vous allez en faire mais en généralité, en tout cas, vous êtes très bien. Merci. Ok. Papa, pour la place à Maï, je vais te la numéro de votre c'est très important de jouer dans le au milieu de ma bête déjà mis la qui la ma bête sur moi Koto ndezaka na passe à mai passe donc mai koto nyonso ozaka te apart ka baforage mibale sikosoki na forage ana ebobi oya tosokolaka te oya konika bilamba bana eza te bana baote classe esali te mai tosalaka boye na mai ngana kosenga na mokonzi ya mboka aya kotela biso mai koto ateyela biso likambo ya mai kaka mai nde wana toza nango mposa koto mai ezalaka te mapompe ezalaka te nini te mai ezalaka te mai kaka. Merci. Bidon moko ya mai tokosomba yango na 800 francs 800 francs na bidon moko ya mai 800 francs bidon mai pesa. Télécom vers avenue du camp. Donc, pour ça, on a vu ce gouvernement, il a vu ce loco. Bandama et Nati, toujours souffrir, de barater, moi, est-ce que Erobima ou pas? Toloba, les lois ici, tout le monde va élibiso caméra pour que, comme ça message où on a niveau de polo, on a pour ça, le gouvernement, il a vu ce likambo pour la télécom. Ikata mai kote kata bana bula. Bana na kata mai ni masute. To kuma ko gouvernement même sur bureau, to même sur bureau, na kata na bureau. Emo 0 era tindeli bino. Emo 5 eso ko sur mai, mais na semi sur bara moko. Et comme bakati rig na biso mai era to ko zo na bureau. Na bureau si bakata kuma ka bordeaux de mai kote di masute tina moya lelo. De mai kote di masute pas ça ka mai. To besoin de mai botindela biso papa eso bolingi. Avant de 94 mai ça la ka quoi. Mai ezali mais ndio manango bien na kata mai ndio bien. Ba ko bien na so ko tata pa ko bien tina kata ba chamba ko bien ezali. Mais mai ebi masute. Tero tika ka ndengwana de to sa isungi. Boss ko so pona mai. Senge pa mokonzi moko so landa mokonzi mboka yoko ba yini. Papa mokonzi
biso posa biso kaka otia biso mai so bongiseli biso bapapa kaka na nsima na yo de eloko kaka tosengi kaka yango wana mai kaka à part mai parce que vous allez sécurité maman nyonso eza malamu mai apaka mai sécurité eza nango bien mai kaka merci témoigner bita mai 500 bolukaka kolia bolukaka mai eza pasi avant 94 moïse mais sikoyo bosala biso barobine bapompe ekota na bandako mai ça essentiel si tozosomba mai na 700 francs tozozanga mai par semaine omona na ndako mai eza te tokolia na nini tokolamba nini tokosokola na nini tini na moment oyo toza na mai te kaka na baforage tozokende mai ekomi 25 litres 700 francs sikoyo quartier mobimba etondi na population tozobunda na mai kozoka kosala boye tokosouffrir tokovanda nini tokolia nini nde susi na biso eza kaka mai toza na barobine ekota na bandako me mai ebimaka te banda 94 susi na biso bosala biso le nécessaire tozala na mai mpo tozala na vie ya biso tozo réclamer ka problème ya mai. Ça fait plus de dizaines des années dans le quartier où mai ebimaka te. Imaginez quartier lokola oyo ngoma kikusi oyo toza na kwe moko avenue du camp ebandi kuna tina se boye mai ebimaka te secteur oyo nyonso mai ebimaka te mais eza basecteur mosusu nalo na biso ya mai ebimaka entre temps yake batio eza nango wana oyo basala bato baotonga quartier ezo évoluer bato baotonga mais mai ebimaka te na quartier tokoma vivre na mai ya baforage omona individu mo asali forage na ye bato bakenda kotoka mai ya forage entre temps régie des eaux ayebi ke koto secteur mai ebimaka te kesi bayebisa biso bayebi koto te bango mona barestaurant bayebi ke koto mai bandozo ya facture na banini na bango mona te ke facture koto ebimaka te basala contrôle te DG ya régie tosenga na ye alukela biso solution na secteur oyo toana besoin ya mai babilo c'est la vie yo sikoyo oza ofere biso nini la mort parce que quand il n'y a pas d'eau c'est la mort talaka biso sango ya biso nani likambo te kasi wana osenga biso wana